Papa Alimia, ngala kolobelo lelo nzamba ko kanga peuple boyo kanga. Les gens qui ont quitté le peuple là, qui ont venu là à l'union sacrée, bah qui la mission. Bah qui la mission, ils étaient bien préparés. Bah qui la mission, tokende tokota, c'est comme ça. Beaucoup dia wela mupouya, na bien on a chiluba. Beaucoup ceux qui a qu'on soit a su a tu a keneno kar malembe tangwa koza, c'est ça. Donc, il y a un zamba le bien abissalobi, Mikala ni boudi mumuji wankuchi. Le cœur de l'homme est tortué. Au pesana ni confiance. Mais moi je pense, dans les zamba tu le belabi so awalobi boye. Zambe alobi bananangaye. Bo pesanga ka confiance. Peuple nangaye. Sion bo pesanga ka. Vous saurez que je suis vainqueur. Et donc, quand le bezalité banana nzambe. Ndasi konde naza ko s'adresser na peuple. Peuple bon la bukabo tu ko bon langa sentimenté. Y a ba politicien. Bon moni ndenge ba weleli ba sala moi ba. Biloko na bango pour bazwa beaucoup de bazwa pifo. Tout ça là pour na copier. Mais ngana ko ba bino boy. Ngana za mama bikamwa. Toza na bino mayele. Toza na marteau. Kaka moko Jésus. Mabolongo na se. Problème te. Nous sommes ça pour la misère peuple. Vous avez les nzombo le soir, vous y va barabino. Ata bolongwe, vous y va la talibino te kamunuko. Mutuna mutu sauf qui peut mettre au talabino. Vous savez ma plateforme, c'est quand on la totalabino. Totala. Ngana zozela. La zone bala excellence monsieur le président. Passer ma plateforme na bango. Plateforme na onde ba ko kota na gouvernement pour mutuna mutazala majorité na ye ndesika to kozela totala réaction na yo. Ngana zalwa na website yo papa. Na la passe na motema. Comment on a peuple n'a souffrir. La misère, la souffrance. Sécurité, zalité. Papa, tu vas bon, mais la vie sur maman moko. A quel na mboka ya Kishasa. A quel na mboka moko na sur na commune ni no na papa zozonga. Azozonga likolo ya portable combien biloko nyo surtout portable moko kaka bondeli mona bana sur sécurité kana kanye ba kati ya babomiye. A toufi. La sécurité grave. Sécurité, zalité papa. Combien de bana bikama bakena na Kisasa bakena ba Congo pour bakena ko bimisa biloko na bomina na kati ya matali na ba Congo barrière papa na yo mona mabanga minene boleta bazo tombola mabanga na po ba ya kotia mabanga na kati ya d'abord mituka ngo douane trop cher moi zaki na 3700 moi zaki na 4300 papa tellement mabango epezaka soki 150 kg wana tellement bako bimisa mabanga na kata zamba pour ba ko tiango ba tiango na zela bibia banga minene ngone ko combien de temps police za wapi sécurité za wapi tellement bato bazo bimisa mabanga boye ti ba planifier ba kanga mabanga bato ba banda ba banda ko fuya ba na kata transport pour ko yiba bango mbongo wapi sécurité papa. Tala ni bato sa ko kufa. Retane ba bomi soi-disant ba lumba. Ndenge ba bomi mwana mboka katanga. Tina sala opération na ba boma bibembela la ndenge na ba boma. Police azala ki wapi. Et donc on a excellence monsieur le président Talango. Mais c'est que total bien. Sauf qui paie. Vision à moutono surtout la plateforme on est salami pour nini. Pour la piège pour la lipa pour la musuni. C'est que total la président sentiment ne kozala ndenge nini. Un souci à peuple né pour bateau nous sur ça ma plateforme on va ni ko tinga wala bokonzi parce que premier mise pour la copier peuple ça kuna catastrophe et ko ça les maté ce que salami biso terminer tout ça na kata bikama na ba mama nga to yebi nini to ça to sotel la skoyo excellence monsieur le président réaction wana total puisque ça makamba ko ça ma sécurité papa sécurité za na mboka te misère zala souffrance papa limia. Non! Zabasonga. Kimezala. Maman Zali vraiment très remontée. C'est vrai que situation Mboka, ça fait très mal. Congolais et Congolaises,
habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé. Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mbote, Badeva de virage, Mbote Sika Bozali, partout à travers le monde, on a mis sur tout à la Bino. C'est vrai que c'est la première émission avec Maman Grâce Kalanga, tout ça dans Lelo. Donc, Mboula Sika 2024. Je crois que tu as toujours l'habitude de la année. Voilà, tout ça toujours dans le mois de janvier. Heureusement, tout ça dans le mois de janvier. Première émission avec Maman Grâce. Oh, tu as mis sur le 4e émission, Mbote Maman Grâce. Mbote Mingi. Bonne année. C'est comme en bonne santé. N'oubliez que maman banana va zapper très bien. Merci papa. Donc année année à consolation qu'on a biso et la année moko vraiment la visitation divine de l'Éternel. Merci papa. Merci en tout cas maman. Grâce à l'élo tous allés na bas sujet bé pour développer cette émission na biso l'élo. Sujet liboso autre le bela ils allaient sur la veillée spéciale. Donc il y a adoration et louange oyo et kozala à Bruxelles la nuit. Donc il y a 31 janvier 2024 1er février donc veillée spéciale, une veillée annuelle parce que oui maman Grâce na banabika moi chaque année donc on a début de l'année bazala toujours une veillée spéciale. Et qu'ils allaient à la fin janvier et début février. Donc, on peut comprendre une fois, parce que vraiment ça explique en gros. Mais pourquoi ils allaient toujours la fin janvier et début février, alors que Batoming va la veiller le 31 décembre sur le côté en Boulasika. Mais Maman Grâce n'a pas l'habitude, moi, ils allaient à la fin janvier et début février, une veille spéciale, et qu'ils allaient à Awa, na Kati. Il y a Bruxelles, donc, ils allaient à Tolobi, mercredi le 31. La nuit, donc, il y a mercredi, jeudi, le 31 janvier, pendant le 1er février, donc, na Boutouana, donc, de 22h à 3h du matin, et qu'ils allaient à Wapi, donc, ils allaient donc, na avenue Docteur Zamenhof, 31B au Bozomona et Komamiwana, la 1070 Anderlecht, je crois que voilà Miloulou partout, Baroya et Belé comme Dengue Zalaka, donc voilà tout le bilan moi mouké, la 4e émission d'Abisso, il y a les lois. Et puis l'émission d'Abisso, il y a tout le bilan P, deuxième mandat à Fati, président de la République, Oyo Azali élu pour le deuxième mandat. Mais tout le bilan spécialement pourquoi? Parce que dans le dernier voyage, il y a président de la République à Wanakati à Belgique. Maman Grâce, vous voyez, président Wayaka, à Yambaka communauté congolaise, Maman Grâce Plazalaki wana, à Salaki prière Mouya Makasi, la prière wana à Lobaki, que président de la République a collé dans la deuxième mandat, a passé dans la deuxième mandat, parce que Zalaki avant l'élection. Et puis à Lobaki, Sousoke a coré sur deuxième mandat naïe. Donc, on peut retourner, Soki, Izali, message à Lobaki wana, prière wana, Zalaki, ou te pas en Zambie, ou alors Zalaki, sué naïe moko. Tout le monde peut comprendre comment il y a et puis tout le monde aussi est-ce qu'il a corrigé ou a corrigé on a en tout cas la deuxième partie de l'émission. Mais pendant aussi ça, oui, Maman Grâce à Zala qui a mis Loulou à Londres. À Londres, il y avait Maman Grâce, donc Miloulou a né à Londres. Tout le monde peut comprendre l'absurde va retomber. Il y a Miloulou à Dengue les kaki, na bana bikama, on les a dit 3 éléments autres que l'oba na émission de Maman Grâce. Très bien, très bien, ça bien, mais et là comme on dit na oye biso papa pardon, tout parler politique était, je pense que vous avez malade mingi, les autres alana no kaka spiritualité, on te tenir ya miloulou toza nango ya veillé
Oui, abisso, tous aranango bandeko ba bulungeza toujours veille moko annuel tout ça là chaque année. Chaque année ndenga utukolo wana na répondre la mituna na ozela mituna. Pourquoi seulement biso to fitaka kaka le 1er février na ko répondre et puis je pense que aux amalang mingi le loto lo banano spiritualité parce que ali me ayesoka kanginga ye soka kanginga tozana sujet mususu alinga kaka tout a penza Maman Grâce, c'est quand même important parce que mon likamboka toi ba congolais de makambozo ke na mboka je crois que oloba ki likambola mais je crois que bateau bazola na biso ba aussi na besoin que fungola mo muki aspect wana parce que deuxième mandat président oloba ko réussir ango bon habiter ceux qui prophétie ceux qui pénène je crois que les gens au balanda biso bana besoin de comprendre mo muki parce que za makambo mboka situation mboka ndenge ezali déjà tozo mona ba mouvement neza ko créer union sacrée tozo mona on communauté bilinga kambe pe koto a créer une plateforme tout le monde premier ministre pas créer une plateforme et puis na ba cacophonie nyonso wana est-ce que le président Azali bien parti pour réussir deuxième mandat parce que quand il est au muke parce que peut-être les alaki message en Zambie au fond la personne a carte ceux qui penza Zambie la kisakio sur la kisakio peut être seulement des détails et vous avez moi muke on le bien très bien que na lobaki na prière dans la salle quand le président nous a reçu la prière dans la salle on le bien ce n'était pas prophétie mais tokoya sima pardon papa tokoya na sima na mama likambo ya veille na biso mama likambo ya pe mwana nanga pe tokutane sale sengo parce que vraiment en tout cas tokutana ki n'était moi mikolo yango wana nzambe apambolo papa tokutana na musala ya tata na yo ya nzambe bongo naza moto donc ce que tu ngai question moko valable je peux répondre. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour la éclairer l'opinion. Voilà, donc nous avons une émission avant tout développer déjà le sujet. Et nous on a koloba ezali na pesi bana nyonso abikamo. Être vivant nyonso nzamba keli toza bana bikamo. Toye bakate. Ils sont des toye bakate puisque zabola koko kela motote. Magicien ou marabout ou maître ou habité homme fort ba benga ba aigle banane non non oya keli biso ezali bikamo ensemble na bomo yango wana na sepeli mingi kotalisa bana na bikamo banso de partout bipa nyonso tout bozali na pesi bino nyonso tout ba shalom pe na ko souhaiter lisuko pesa bino ba bonne année pe koyebisa mwana na nzambe nyonso pas na kati ya kokoso oyo tungisa manza na kati ya mikakatano oyo zabola lingo tiketa konyokola ye soko balole longino talela nzambe simba nzambe kolemba te po akotika yo te akopesa yo eyano bon comprendre pourquoi na lobi yango tango tokosolanga na mwana nanga et courage le Seigneur est là il nous a jamais abandonné et il nous abandonnera jamais. Merci le bon amotema. Papa nous soit kondima okanga mwasi na ko transmettre de la part de l'Éternel na simbi motema pe na ke ko ba ete Zambe apambolo papa, Zambe apambola o mama, Jésus-Christ est Seigneur. Toko banda masolo na biso na mwana nanga e bandeliti na suka avec Dieu. Merci. Amen, amen, maman. Grâce. Toujours contre la 4e émission d'Abisso. Il y a les lots veillées spéciales, il y a adoration et louange à la 4e à Bruxelles. Donc, on a le baki. Nous, donc, il y a le 31 janvier au 1er février. Tout le le 1er février. Donc, il est toujours contre la 2e mois, donc, il y a année. Donc, veillée spéciale à Bruxelles. Il y a adoration et louange. Comme on appelle ça qui adresse Awa. Ça sera en Derlec, à Bruxelles. À Bruxelles, na avenue Docteur Zamenhof 31B 1070 Anderlecht 1070 Bruxelles. On les a dit adresse, donc il y a veillé. Alors maman grâce, c'est vrai que c'est chaque année comme dans le lobby awa veillé zalaka pour ça la veillé spécial pour la Tikambula na maboko nzambe mais zalaka na fin de l'année mais à la plus na fin de janvier na début février mais d'abord pourquoi au sol bas déjà mais tout ça quand même pour la comprendre bien veiller mingi seulement le 31 décembre mais bino pour ça dango na fin janvier début février pour quelle raison
alimi atuna kanga mituna ya motuya po pe bana na nzambe bakolanda biso basosola. Nga maman na bino boyebi très bien que Zabola utilisa kinga mingi. Nous sommes les Bantous, surtout na Bondoki. Bandeko babolingo na kota ki bozindo ya deuxième monde de makasi puisque na seki na kati ya organisation ya comité national ya royauté. Alors ce qu'on a na comité wana donc oyeba l'objectif ya sorcellerie parce que donc soi-disant force ya sorcellerie c'est la discrétion. Alors il y a un moni moto soka ko bima na bondoki ya niveau wana baby ke a commis témoin jena linga bimsa ba bomakai donc il se compare le loba mais oza un pied dedans un pied dehors au kufi mais nzambe lokola senga ngolo le bikalanga ko kufa te ko mela poison te kende sakola makamino surtout ya lokuta zabolo l'impressionniste mensonger que nous bimisa lokuta notalisa o salela kiye bana nzambe bele babikisama yango bana nzambe nga lokola nzamba tinda kinga lobi okokufa te kende bimisa nyonso soki mokile ko boya nga na oboya otengo na bimisa alors na talisa bana nga nyonso tu o bandimi nzambo ya nga na ko talisa bango likamba monene les grands secrets o nga na lobela bana bikamwa ezali situation ya organisation ya sorcellerie parce que chaque année quand j'étais dans la sorcellerie nakomona la sorcellerie tel puisque nous sommes les Bantous et loko est tel mais on a liboso ezalaka et bebisa projet ya moto avenir ya moto cela veut dire chaque année nakomona loko na sorcellerie bazo salango au moins les organisations telemi makasi pendant le mois de janvier du 1er jusqu'au 30 puisque du 1er janvier jusqu'au 30 ceux qui font la porte qui a continué à détruire finish alors ceux qui pour puisque forceuse à la kanabo no qui pendant que baby ça makambo ils a 30 jours wana na kati ya 12 mois ya année ils a 30 jours wana ya janvier. Yamala tango na yena mokili nzambe bikisinga ndinga ko lakisa bana na nzambe ba proche nanga bandeko nanga bana nanga bikama na tesa mona lobi le premier temps bato ba bonne année oui bonne année toko yamba yango mais biso il faut tozala mayele bana na nzambe vous savez tango na ko kota na kata parole nzambe na ko mekola malembe na kuti quelque part nzambe alobi boy. Alobi la biso bana no ya kela lobi vous m'appartenez le monde aussi m'appartient mais attention le monde est sous l'emprise du diable bande ko na ko tele lisusu makambo yo na yo ki oyo na uti kuno na ki comme envoyer Zabolo okobebisa moto ba kobebisa bien aimé je vous dis que ba bebisa surtout so ali ba détruire vie na yo zo échec égarement, stationnement, le janvier. Ça, c'est dans la sorcellerie. Parce que sorcellerie, et puis, moi, ce que moi j'ai expérimenté, la sorcellerie nous détruit beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes les Bantous. Alors, sorcellerie, c'est les colonies qui prennent sur bateau moindo. Et puis, sorcellerie à biso les Bantous, ils allaient régner mingi dans la famille. Autour la tata sociale, le comment on peut détruire bananaï. Autorisé. Maman. Vous avez un grand frère. Alors, au comment na kata sorcellerie sur les commis janvier, la tata batelemi, la maman batelemi, bana batelemi, sorcellerie zoto que ça la c'est na 30 jours wana. 30 jours wana sorcellerie telemaka ya ko détruire. Ono ko ngana mona yangwana. Donc bazo détruire. Ali meza na projet ni papa batie bantenne. Tant ba ko enregistrer tous les projets papa. Donc pour sorcellerie objectif nango ezaka moko. Ndoka ko mona yo ne sengote. Voici banana mobile no bo kende na harmonie non ozala na bana okondima bana wana bandeko babolingo ke bana oyo bazali bana na ngai nzambe apamboli ndoki akolinga to témoignage kitoko pona bana no bana mayele baleka ka classe kitoko
diplôme malamu ndoki ko lingeloko wana te bana na Nzambe jamais ndoki ko lingata mono na moi voiture osimbibo ndoki ko lingata ke na ndako noka moi solo kitoko sala kata moi pure soki kaka ya lia kité moi solo wana kaka ya yoki esili na buto azano mayele donc c'est ça yango no moni tango ngana na kati ya bikamwa Nzamba pesinga vie alobi okufa te kende sakola natalisa bana na ya bikamwa nalobi ke le premier toko sepela bonne année et bisonini toza na kata prière jeûne et prière to banango le premier toka kosili sango le 31 ce qui écoute biso moi on est allé le 30 alors toke le 30 ou le premier donc to sepela ka chaque bonne année na biso to fetaka bana bikamo ezaka le 1er février comme aujourd'hui là il y a le 1er février 2024 avec cette attitude, il y a que solo la Nzambe, na décembre, na kata ba prière makasi bana na Nzambe, te on a la kata à Londres, Zamba ko bisanga ya lobi ete 2024 bana ne nyonso. Bana ne nyonso o zabola détournaki, o zabola nyokolaki, o zabola kota tous les projets, tous les plans. Non, eko simbate. Yango na bana na Nzambe, te on a ko kota na prière jusqu'à les 5 Zamba zolo banga lobi finish. Zamba zolo balanga lobi finish. Zamba lobi nanga balana Nzambe boka nga très bien. Alobi yoka Nathalie Sioboy. Nebi ke bana nanga bakolela. Bana nanga bakonyokoma. Zabolo ndoki alobi akangi bango na boite. Zabolo azali. Ngamo Nzambe lebi evra zabolo ndenge ezali. Ngamo na benga ka puissance abenga ke force. Mais ngale bisi bana nanga bapesa nga confiance. Bana nanga bapesa nga confiance bavanda kimia. Bakoye bako soso la yango na pesi biso thème na biso bana na Nzambe oya milulu na biso ezali Sion mon peuple donne-moi confiance et restez silence vous saurez que je suis vainqueur vous pesanga kaka confiance bo vanda kimia zabola ko nyokola bozwi ba diagnostic a lolenge na lolenge dialyse lingo tikabino te docteur a tchepa lobi cancer ya mwa kokoso ozawa na AVC bandezu yo Nzamba lobi nanga lobi mosali na ngai grâce ya solo mabala ya lite bobana mabala trouble na mabala divorce ko menacer bana bakomi ba drogueur bana bakomi ba kuluna bana ngai Nzambe la lobi likambo te lobi boleli mingi mais bo pesanga confiance boko mona ke naza molongi yango moni bana na Nzambe rencontre ya veyoyo to pesango veillée spéciale nous allons seulement adorer et louer donc toujours kende kuna lokola ba vainqueur ah pas tout le monde hein oya tosaki oya comprena janvier ango ndenga mena kanenge na bayi na bana Nzambe na lobi janvier du 1er janvier jusqu'au 1er février kanga munoko kanga matoi maboko na yo arrêtez nzoto na yo tokolela Nzambe na mambima soto sala batata basala bakoko basabo biso to lobi ke to sala ki masumu te metomoni Jérémie Mosali ne grand prophète asuki mayele bakomo lingo kata yesu ki lokolo pote ko kaukate bien-aimé alela ka lobi Nzambe na douter Nzambe na douter na yo boyebi bandeko ba bolingo boyebi likambo yo Nzambe lobi na Jérémie lobi invoque-moi je te répondrai Jérémie je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas yaka seki lokwa Mosali ninga tambo peut-être banga Nzambe likole koma koke tango abengi Nzambe na lobi ne vos pères ont péché vos grands-pères ont péché ils ne sont plus mais c'est vous langage change qui yango na molaka plonger katiki na likambo na kwa isiko na ba ndenge na kolobela Nzambe pour la likambo Nzambe lobi ne baboti ne bakoko na tale pa ipote akiokaoka pote saka pote zoki na lokolote nous avons de difficultés terribles to vandi abande oba bulingo to komona makambo oleka na Kinshasa to zo mona ndenge congolais azo vivre to zo mona misère na souffrance wana ele ozo sala mosalo ko kende liboso te mbongo no sezo sela ka kotinda puisque nzala bato ala libanda bato ala la bombule koti kuku ndako ou tout ça c'est constat qu'il y a libéla allez bana Nzambe cette souffrance là il y a pas si bana Nzambe ce qui lelo bana Nzambe
Zambalo qui Gomorre na Sodome et Zika. Ce que les Zambalo qui j'ai entendu vos cris, maintenant je descends pour vous libérer. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez. Oui, aujourd'hui. C'est ça. Bala Nzambe, nous surtout ça koko ça passe. Je retrouve ça là ndeni. Pour nous malabi qu'on dit ma moko. Relation motomo na Nzambe ko sauver belé. Et le ko mona nanga li mendenga zaliao. Na mi beti torote. Koko soto kamoni na li babi mama grâce. Na beti Nzambe na bi souviens-toi papa. Yom totinenga so mona mbalo na bengi pa ebi monene no katinanga. Fais quelque chose. So la lele li tata senti bolingo la kalangwa ngala lele mingite il va le faire parce que c'est comme ça mes bien-aimés. C'est comme ça. Donc yango wana bana Nzambe so tozana veye wana oyo nazako benga bato nyonso boya ebele surtout bana nanga bikamwa partout na pesa Nzambe merci ndenge bana ya Amerika bana ya Canada ni moko zali ayebi mona nde basopa tant kato tolobaki Bruxelles babandi obenga mama grâce mama ngana zoya mama bo pesa nga adresse nginga na ba adresse asali nazo tala ya mona na sengi yo ozolanda biso pe yaka bona bazoya na adresse Nzambe bengi biso ezali bo bazoya quoi adorer, oui, pour dire que j'étais vraiment blindé avec mon Dieu. Mais na moi 2 secondes seulement au sali relation dans Nzambe malamu au lobby papa nebi ke we mais salanga ngolu na kene ko kuta yo na kati ya rendez-vous salanga ngolu limbisa na papa ko limbisa papa akolimbisa papa lobi na Ézéchias abi oui. Je te comprends. Oleli. Mais natinda qui prophète Esaïe. Aya ko yebisa que benga libota na osenga au revoir puisque ozo kenene la docteur Balobi. Moi j'ai confirmé, j'ai envoyé mon serviteur le prophète Esaïe. Mais maintenant je descends. Je te fais encore grâce. Oui, bi kamona bandeko. Hôpital la lobi ne benga moi sur nos familles la carte pozo kende rien à récupérer. Moi, si pas y a une famille, oui, le docteur nous a dit, oui, papa, Loba, soit le camto, la cana, Loba, moi, ça colle là. T'as vu qui prophète Esaïe, mon serviteur. Azoya moto na Nzambe azoya ko consoler nga. Aïe, il dit que Nzambe atinga la Loba no ko kende. Ozo kende, c'est comme ça tout ça là. Chaos. Mais Bible le bien cet homme a tourné son regard. Atali na mir, ana likamta mususu moko mibala lobela kinzame. Il n'y a que lui qui peut changer nos situations. Le Dieu là qui a changé la situation, bien aimé, de Ézéchias, c'est celui-là qui nous appelle. Alobi la biso alobi qui est au vent qui m'a topé c'est qu'à confiance. Donc on comprend que Kazali vainqueur. C'est ça, le même Dieu qui a changé la situation de David. Le même Dieu bien aimé qui a changé la situation d'une femme que je connais. Moi, je suis orgueilleuse, je suis considéré Jésus. Dans la ville, je suis considéré que ça doit être un Belzéboul. Mutu pamba tala la sandale la rolate. Bota moi ba la kolata moi moto na ko biki sana malade mbongo nange ko ganga. Orgueilleuse femme. Mais mon collègue qui est à koleka à l'endroit à l'adresse ndé ba tu ko pesa biso adresse. Na moi na nga alimia mongala. Si on a bien que moi, il me respecte beaucoup étant que sa mère. Et que Markanga Makas, il a beaucoup de respect envers moi. Et ça rare coup dans la bataille, peso limia tant que maman. Pour les lois, on a dit bataille comme la caca mère, tokendi kamata mais non. Il me respecte comme son fils. Il y a moi la bande ko babolingo. Auto on peut sa adresse. Adresse Zawana. Donc la femme orgueilleuse. Alors, quand il y a millions d'années, alors même à côté de maté, juré, à comment qui boyé le connu installé maki. Oui, Zamba qui continue que moi je n'ai pas de problème avec toi. Seulement je te dis que dans ces lieux-là, tout coûte à la place où on a su qu'on m'a promis c'est un coup qui s'est maté. Non gros boyé bi que tango Abraham qui kota la lui ah mon bon dango pe la famille a confondre ka be au moins c'est na to me kana ko kene na raconte wan tango Abraham comme na moi c'est ne boyé bibi moko. Bon, mon tata na tina ba photo paka, mais asimbi mwana. Boye bibino moko. Boye bi ke sara ko boudé Christ hein. Azo boudé on moninga to moninga ta maître o la kakinga aujourd'hui wapi mwana.
wapi mwana na kokinde mwana te le côté yo za ondima te na ondima nini ménopause omoni batu bakamati makambo ya batu batangi na mokili na ba pareil na bango na études na bango il croit puisque ménopause c'est fini maître lobi qui te dit ménopause na bi makambo na te na bi ka ke okobota malgré l'âge na bi makambo na te abota ki to abota ki te donc biso ko kendo to so kende na katia adresse yo tozo que avec force kokumi ensemble ya bikama nzambe amawa ke akwisi mimbondo akwisi mise akwisi tozo que kuna avec vraiment force pour dire que tu as dit que tu es vainqueur, nous aussi de vainqueurs, des champions, nous sommes là. Merci. Donc là vous avez champion Mukolango moi na nga pe ali mais pas à kotika la te Mukolango pe akozala champion pour dire merci papa pour cette année 2024 et toute ma vie bana na Zambie Zamba pe ça te pour 2 jours 1 mois Zamba pe ça pour na libela donc toujours que le tant que ba champion baloyo si j'ai pe sibiso na histoire la ki sibiso na dernière année 2024 toza na ba signe yango na tokoya kuna lokola ba champion ba vainqueur pour la adorer et louer. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Ma grâce, vraiment expliquer clairement. Na miludu oyo ya veillé aux spécial et aux ados na prochaine. Alors maintenant question que nous tout na mouké parce que aujourd'hui on a mois de janvier bandoki mingi va opérer en janvier pendant que bloquer bateau. Mais la ndenge bateau ba yebi ndenge to yokaka que mois de décembre ndeseka penda oyo ba blokaka batu yo ba kebisa biso attention décembre oyo to na fête de l'année il faut que milenge là attention il faut que sabila parce que diable akoya ko loka yo kaka na décembre ko yo kufa ko tika mokili na mois de décembre ba mais ce que je veux biso janvier et que moi contradiction mo ke ba bangi la décembre ba bangi la plus décembre ba décembre attention ba ko lia yo na bonne année OK beaucoup de bonne année mais yo ko janvier et confusion moment grave très bien. Et ça très bien batoba banga décembre que balia kabat. Oui. Babé ça bato mais et là au kanga na ko confirmer na ko ba été décembre et la moment au date au baliaka au ba fetaka et yali mois au yala ka ya fête. Yala ko la biso bato na mokila wati. Surtout comme mokili na fin de l'année ka ngapena mikolo mbu ane ona zo pena na franga te bona somba bana ngata mwa soso mbali balia na ko somba bana nanga okamususu ngapena tukane chaque année nga su fin de l'année il faut aller à tabac il faut vous comprenez donc mutu na mutu préparaka eloko nini akolia alors ezala bandoki mingi bato na bango bakanga bango balia ka bango nde na fin de l'année mais plein décembre basala ka plan mutu azana ferme na kanga bato na ye akobabe donc ngana kolia Gilles Gilles anene yango na lolakaki ngana kolia Bernadette yango moni na bisa mutuke soka zo senti que akangi na bandoki azo senti moi ba kokoso maladie vraiment chronique et tout ce zo senti ka ba danger aye ba ki azana kata lopan o ya bandoki mais ba leyete parce que ce qui le boko nzambe moi na ngeza na mutulo boye le boko nzambe alime mungala ba koko tungisa yo nzoto mais le boko nzambe ce que les allez awa jamais yango moni le bana bana nzambe c'est le moment ya biso ko kima et pas nzambe pourtant on a le bakotisio na cimetière l'été ndoki alongi yo te papa tango na le bakotisio de non Dieu est capable à ce moment-là même si on t'a mis quelque part dans un prison sorcellerique aussi longtemps que tu n'es pas encore tomber, rentrer dans le tombeau. Non. Donc, le Seigneur est capable de tout. Puisqu'il y a des gens qui contrôlent tous les 4 coins du monde. Le bon qu'on a eu, de mouté bakolaka. Zabola na doa ko botola mutu. Na maboko nzambete. Abotola ka bato bazala bango ya nzambete. Puisque tozala chemin mi balé. Tata le bien très bien, je mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Batusu bandimi na bango kufa, batusu bandimi na bango malédiction. Donc yango no moni papa nga et donc décembre les arandé ba programmaka misuni akolia ata bakanga ki yote pour décembre batoka saka ba kolia kaka na muta famille te. Et batusu ba système na bango puisque zabola za na système ebele. Zabola na système na kata sorcellerie, zabola na système na kata ba magie noire, magie rouge, ba système sous ces la sorcellerie mais chaque année a na bâtonnet à bakolaka. Na la kui ko lo balokola
ndeko nanga moko ki camarade nanga intime tata moko alaki général ti lelo azali ya kufite ti lelo yazali ya la ko sala ba fête ni mususu ya lokuta a improviser kaka fête boya bokele na fête wana bokolia ngombe bokolia misaba fête munene tata na sakufa kala mwana tamu susa a profiter boya tata na ngambulo nda kokisi yaliwana ye boye atie bilamba tata ne surtout soko late la moto akufi na nzoto uniforme batie longi ya moto o tie na nzoto finish donc cela veut dire tant bokene kuna bokene bolia tant bien bosa ko ya moto esprit pété akumbiyo donc mona ka biloko wana eza babisa nyoso tu ka c'est tant yo ke ko lia biloko la papa donc diable akoki ko sala lo mona kati ya bomo inote papa so sala ni relation te le diable ne peut pas te toucher s'il y a pas relation entre toi et lui. Et c'est la relation moko ezala alliance moko ako profiter na nzela alliance wana. Tabi relation na diable ngol banezo ubuki mibeko otamoli mabe c'est peut-être ça aussi. Eza lokola nga ngena lo bano papa. Na ko pesa exemple yanga moko. Ngala zaki mo sa système. Na ibale na zalaki. Ta ngala kine ibale na soki sexe nanga artificiel ya système. Batinga artificiel ya ebale. Ozo mona lelo mona mibali mo mususu. Mona tiki moi si na na yoka boete mama na ko zolanda ko tamu su pa négliger moi si n'est pas toi qui nzoka nde système mota soka satan mususu ke okunande bana babota na yoka bote nzoka nde monoko ya ngando ube ya ngubu moi si ne balé ana système artificiel tenga na la kinango siko temo yo sala na relation ndo baby. Parce que ezala ki nga système mususu ela ki akumanima dans la pacte toujours bawana ça dit que so ke na mutu dans le système et de signer pas que oui ça ni wala parce que encore tika semence note yo ka so zo na mutu normal zo ka ne mutu ne bal tant yo so sali le système wana papa nga donc semence na yo et que yo yebe pas ekeite akini ngona kata système de baby sabi na yoti donc mutu ni ngona papa tant so sali alliance eloko na lobango papa eloko na lobango na lobaka na bana na nzambe na lobaka na bana na nzambe mingi papa nga bolimbi sabiso bana na nzambe boy voilà bana na nzambe bolimbi sabiso tozali en direct toza en direct na émission na somona lokola mama na ngai nani Brigitte tozo sala émission na ligne o limbisa ngama muke Jésus Christ Seigneur mama limbisa muke na habité limbisa muke alors bana c'est la bo limbisa ngaba bana pardon et za malamu na kangango ko sala bien parce que na yeba kite ke ezali polele bo limbisa vichaka nini on tient na silencieux. Voilà. Mode avion, mode avion. Et voilà papa. Donc, ndana ebi sakabana bikamo. Tant on a continué katia prophétie véritable qui est la parole de Dieu. Nathalie na moni quelque part nzamba zo bana lisumu mo alobi fouillez. J'ai dit oh Seigneur merci. Nebi sakabana na nzambe ngana lobi ke na tango zo kamata nzoto na yo zo koya nango bikobo. Oza ko déloger Saint-Esprit ali nzambe moko en personne. Donc cela veut dire tango zo déloger nzambe parce que tango zo kwa une impudicité bana nzambe o bengani Saint-Esprit puisque Bible elobi ango afin da place mbindo yate surtout zoto abimi akei musika na yote mais avant dina makotala kolela alobi tala ndenge mama grâce abengani nga bimbisi nga na ndako oyo na kosuka wapi. Cela veut dire tango Saint-Esprit azakati na yo te zabola kosala na surtout moto oyo affaire affaire ko bengane à cause na ye Saint-Esprit abimi na kati nzoto na yo c'est tout ce qui est un objectif. Moi c'était comme ça. Ngazala ki soki na raté na nzoto bando babo ngona monoko na olanga bibozo banga problème te mais ata bizo apamba ata ko embrasser nga apamba muta ko embrasser nga bando ba muta ka so ine koti finish. Donc le diable si tu ne fais pas alliance avec le diable ndenge na moni na kati ya Bible alobi résister au diable il fuira loin de vos sakaba. Alléluia Jésus-Christ Seigneur. Tabi me yango yo vraie prophétie. Résister il fuira. Mais bato bazo comprendre le langage wanate.
yango na biso ka bref papa soko sali alliance na zabolo moto lambi biloko lisoma nga moko biso tokenda na fête ya système ya tata wana général wana tokenda na fête na ya militaire Mama, papa, bangulo ya mibimba wana. Donc otali ba dendo ba. Na moni ba mama de ba ko bimisa ba chance na kata se ba ko toka biloko. Pona ko memela bana bonga bizembe nangeli. Soki ba mama ba ki biloko za biloko système. Pourquoi les lots toko lela lela? Pourquoi les lots papa toko lela lela? Na poto ne va na ko sa. Na ko tala lisu mwana osate. Mama na memela ki biloko nini? Mbeka. Étoile no sekenda isala omona tata mokolo mibutuku sambo azaka kawana na fonction wana bujata salelo côté omona mutaka ministre 30 ans azaka kawa do ba fête ya ngona papa ngamo mama na kisoi na kosala fête mama e o comme talo mama kalanga e aliki na lava disaibo ki te fête na e anniversaire na ye bande ba bolingo kuna masanga ezaka ya pompe masanga seka ya pompe omona mutako yaka wana na babido e bani papa nzoka ne motazo ya kokumba kufa utamemi mombondo tina ndako bana nyoso bakumba mimbondiste tamona ko mbela diamba akomo fingo nana selenga baloki elokote donc il y a fait l'alliance zabo la koko zo auté papa sur saline alliance ça on a compris maman grâce quand on lobby ça dit que mois de décembre ils ont dit bateau ba planifier ba on a kata ba famille na bango o ba ko pondé to dia ka lobby la fin de l'année to lia taba tout ça mais ce qu'on a janvier est-ce qu'on va bloquer ka fait janvier de ce qu'on dé bilan oui janvier puisque oyebi papa na peut sur exemple mon type moi j'ai compris quelque chose dans la jardin d'Éden Adam na Eve quand batie bango na papa installer bango alobi eloko bozela muke na koya abo touchete balobi c'est pas te diable à côté de moi ça ce qui beau simbiango de na jardin d'Éden jardin d'Éden c'est l'été tout ça qu'on compte en janvier papa tout ça compte en jardin d'Éden tout ça compte en jardin d'Éden là-bas tata a renouvelé la alliance chaque année pour nabiso Dieu tout puissant on a na sorcellerie tant on a comme na sorcellerie babi bénédiction batunyo surtout et la chose qu'on renouvelle la main mais il y a moi puisque à tout moment papa na nzamba pambola biso nzamba la talaka pas esprit nzamba pas esprit bible lobi ngonga ite nzamba ko contrôle yebi makamuna yo ape nzamba ko contrôle puisque tant to tambolaka nzamba telema nzamba pas telemia siko eloko ni na malamu ngana expérimenter papa ngana ka komona ngana ka komona naka la bala mibale naki de loko na moko machine wana ezalaki il y a 7 personnes nakati ya machine wana machine à système moi dans un cas on a end so na lingi mobali na kokanga ekuna nyoso na linga salelanga ataki na basi nini eloko te même ata tebeleke tekpe ngingo ekozala te surtout so na bingingo te tebeleke teke be ngingo kaka pa inanga kaka na kati appareil wana papa kaka appareil wana sikoyo ni naza ko vivre na kanga bana mibali na kati appareil wana papa bazalaki je crois 4 5 pona ki ko bakisa sumo bakoma ki 5 na kati appareil wana moko na bango omona makalanga na lingaka veye mike na kilanga veye na kiko sambela ok veye ko sambela na kilanga veye na ko sambela so lingi yarde kine no la veye na na tu na nga bimbe bisko ki no sambela mikolo na olala mabe na osala ba cauchemar na kiko na mana kine na ko sambela bitala oyo ake ko sambela nzeka ko yeba tika za déjà na kati ya chwa na blokaye ako bon likamote ake kasko sambela na tala papa si moi on na ko sambela ko na ko contrôle moi na tie écran na sotala un écran engagé na hôtel ka bako yemba la télévision na bako yemba bako bina ba sambela ba tuti de mo ba ma confiance sali ba ça tako ka ko lala boka banga ya bibo siko ya kende kuna zela taona saka wa na kiteli na kiteli papa na kwa to sali makamu tu sa tako ya ko situana ngala bariki na yena kata ve wana kata et puis mu komsusa kenda na kuta yomba mususu na bible na kuti ache bible na mutunga bitalo na sali bible bo papa na beni na kata prière tanga longa kuna kata prière na veye azozonga tanga longa kuna kata ya veye ne azozonga siko ngana ngana tunanga bi sala kibi abi mama ba demo mikolo na komona ba cauchemar na komona benteme elo mona kamwe on dit na sali akolo ba mama makalanga on dit na sali moi cauchemar ngana bitala
Ngabitala ki bolole tala. Yo qui ne lukanzamo qui ne ba veiller aux ana ndumba moi c'est système moi c'est balé mon ndoké et tout moi c'est système et puis lobby OK il a veillé. Tel ne papa nangé ngobani. Tant on mon exemple ngulu c'est la même chose. Ngulu à côté aba sukolié ba bongisié ba ou à kolwapi na potopoto. Mais là tu vas me dire que tu pries. Ndana ko contrôler ozananga undumba na ngai otikate okimakalanga mwana zaite kake na kyo lukanzambe na kemi kolona kola na mwana bakoshuma makamnanga ezo simbate likamuno nini ko simba datango yozana kata bunduma la basa bazabo moi ça ko pale kayo na âge franchement voilà tu connais sanga papa mutakoza lokola maman lokola yana mutliza risqué ça c'est très important voilà ça c'est vraiment l'explication qui te comme maman grâce mais tout pour ça me pas minute qui ne peut mbangu to si les basuka na yina ngo yango te mais quand même expliquer même adoration et louange pourquoi adoration et louange adoration et louange papa mwana nanga ezali boy to préparer na biso ba janvier mais il ko lekelanga papa to bandi kaka. Quand janvier, il nous restait, je crois, 5 jours pour te compter en décembre. Ndako nanga karata la li zamba zo bisanga ya lobi bala nanga banyo kwa mitro batumisa mitro bazo mitu na tonato menga na lobi pour nga à préparer qui thème nanga ya janvier mais tout se préparer ça qui du ténèbre à la lumière. Zamba lobi non. Pas du ténèbre à la lumière. Moi je dis vous êtes mes enfants. Donnez-moi seulement confiance. Cette parole que je vous donne cette année, donnez-moi confiance et vous saurez que je suis vainqueur. Alors bien, Limia, personne n'a confiance moi là nanga. Personne n'a confiance et là comme sous-souté. Pour moi, lobby du ténèbre à la lumière. Ça veut dire nazo il motivé à tout que tout bimana moneli tout que mais yemo comme makamba lobby non. Donnez-moi seulement confiance et restez silence, calme. Vous saurez que je suis vainqueur. Quel est le comment mon ennemi? Peut-être mon ennemi janvier mon papa na kati ya janvier ngo makama minene. Nzamba zo sa ba délivrance minene. Ba nané belé parce que ben crédit ben ngai na bango ko dénoncer te bazo dénoncer et puis miracle tout nzamba zo sa la makapa na bana nga bikama bo ki na Afrique du Sud bo parce que na ba Brésil musu sa ngo États-Unis akenda ti na Brésil ko ba docteur ya Michael Jackson. Ba bi bango de ba spécialiste aki na problème à cœur, foie, cancer aye kobika o mususu bombo kuna na Afrique d'ici nzambe donc tout le monde vraiment que na 4 janvier repentance na visitation miracle puisque c'est pas moi moi aussi j'entends les miracles j'ai mes problèmes c'est pas moi c'est le Dieu de Bikama le créateur c'est pas maman Kalanga mais mon ngi mais c'est vrai papa nzamba bengi biswa na Londres. Alors, même si vous restez 2 minutes, 2 secondes, je descends pour vous libérer. Mais yoka ba témoignage. Nzamba bengi biso on a Belgique yo zalaki papa. Ba témoignage à somme après Belgique. Nzamba bengi biso sous 3 jours. À l'église. Il y a réveil de la foi. Bana ba ki to sabela ki wana 3 dimanches papa. Bi kama ya somme na mwana mobile ben ngai ba lia ye na mwasi andokina Liège. Maman na biso bi nanga bi makalanga okotanga no kombo nanga problème réalité nga nga kindokina Liège nga Sophie ba yeba na bangunga mwana ya bikama ba kokutana na mama wana akotela ki libala na Liège akima ya yiba yembongo ne mama na lokai azoni ngolia mama de azoni ngolia nga ngolia le 15 si je me trompe pas le 15 décembre alors ki mama tubeli mwana mobali aleli papa na mukolango bakutani boy tena kali Maman Sophie. Aya ko ili alibi mama. Mama bikama pesa biso kutolika ke bolimbisi. Atuni maman Sophie sambela na bikama ngana koti bikama ça fait 2 mois. Ya ona ngina kutala makalanga pona tobela. Ebi mama le kana babendani akwena makolo bi mama na iba kimbongo nayo. Na kotela ki o Mario osaki mokolo na ngana linga ki oteki pona iba. Nali obambongo no mama na kolela limbisa. Tana libumu. Mwana mobile wana ki papa na ngai lati Qatar tana libumu lokola zeme 8 mois. Moi si on a bisa le bike yo olinga ki okufa kota cimetière le 15 mais lokolo leli mwana limbisi. Maman na mataye moko mama Sophie. Ba mama boye bi na kati ya Liège. Ba benga ki déjà ndoki.
yebwa bima kalanga na ko tanga kombo soki po kebite to kozalane okoyoko komona mama Sophie alobi alingi kindokite aboya boy puisque abomi mibale bele bakotambola nese amoni eloko moko te oyo azwi abi makalanga tona koti na bikama na yoki makambo yo koloba yo yebanaki ngakuto eloko te mama nzaba kangolo alingi chemelanga ezala malam donc pour qu'on a que ça ok voilà le Seigneur nous a fait grâce papa on va se raconter ces jours-là pour glorifier son nom, élever vraiment son amour, montrer au diable que c'est un impressionniste mensongère. Dieu nous a libérés dans tous ses plans. Voilà, le rendez-vous est pris comme dans nos donc veillée spéciale et à Bruxelles. Amen. Donc veillée spéciale et adoration et louange à Bruxelles, adresse na Pesaki, ils allaient dans Anderlecht, na avenue Docteur Zamenhof 31B 1070 Anderlecht. Donc veillée, donc la date le 31, la bouton le 31 et 1er février. Donc de 22h à 3h du matin dans mon heure awa. Voilà donc kokuta na wana pour la ko adorer Nzambe ko sambela pendant l'année 2024. Voilà, tout c'est moi première partie. Oui. Tout qui est rapidement la deuxième partie la biso. Voilà donc ils allaient sur Makamamboka, tout le bail Makamba Fati, parce que zalaki awa. Tout ça peine à moi besoin d'un point de vue à maman Grace Kalanga. Prière au salaki ta maman président Fati zalaki na Bruxelles, à une communauté congolaise au salaki prière comme quoi au Lobaki qui a passé la deuxième mandat et puis a reçu deuxième mandat naïe. Voilà, quand tu as deuxième mandat, effectivement, passé. Et puis, pour la correction, tu as peut-être sur les messages en Zambé, ou bien les alliés Makanisi, ou bien les alliés Venayo. Mais d'abord, à correction, il y a un monde qui n'est pas façon d'avoir reçu, dans le contexte politique, en beaucoup de biso, dans le coco les alliés, comment avoir reçu deuxième mandat naïe, ni le gros loba par rapport à Malobo Lobaki, tant que président de la Bruxelles. Papa Limia, moi j'ai prié. Ma prière c'était une prière prophétique. Et le Kwaliboso, ce n'est pas la première fois. La fois passée, et Fachi, le président, Excellence, Tango Nana commis président. Si je me trompe pas, ce n'est même pas président, il y a IDPS. Oui, avec président IDPS. Il y a papa honoré des années. Parce que comme étant que serviteur de Dieu, écouter son langage avec l'expérience, et paix à son âme. Donc j'avais écrit que Mbokanabiso quand même fait Kangolama. Donc bato ba konyo ko labiso to palangana pona bango batika mabele na biso piège stopama et singeli Mbokanabiso Kangolama. Et loko moko etungi sakinga. Tant que tout salaka anniversaire moko ya pariko ya papa honoré ngana zaka naloba optimiste je pense hein? Donc na talaki makambo belé na kota ki mabondeli ya 21 jours puis na ngai langage na c'est ka semoko. Est-ce que je peux toujours continuer à soutenir papa honoré la libération de notre pays? C'est papa honoré Gbanda. Parce que c'est comme ça. Quand tu pries, vrai prophète, c'est Dieu. Dieu parle avec moi comme je parle avec vous. Là, vraiment, toka papa lumière. Le Seigneur me répond, peut-être l'excellence. Moi, na président, la politique était, vraiment tout cas, na bombelo te papa na kimbala moko fréquenter et ça papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il y a ça ko toujours moi na Congo. Ce qui n'a pas fait le boko ranga tikala ko zoate na kasina le bango za ko zo le boko ranga. Ah zo ko zo le boko ranga te. Ah zo le boko ranga ta ça ga hey. Le boko na ote. Mais moi na Congo ako yambanga. Et tatu kiba samadiba. Asako yambanga maman Martha yebi. J'étais très bien avec les mots qui nazana moi comme nana qui moi papa tient animé ako yambanga.
Surtout na bureau à 24 il y a boulevard dita asako ya mangana na problème té ako ya manga même les konga kufi ba yaki na matanga konga na mamarte donc na sekisaki asekisaki le binanga le esili kende na sekimi donc c'est comme ça yende na yeba ki papa ozomona mais aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, donc peut-être, mais tous dans l'année président, serré, non. Mais quand je suis rentré en prière pour Nazo soutenir, bien sûr, Naza millionnaire parce qu'avec papa Honoré toujours soutenir dans ma prière toujours soutenir dans mi solo ngaye mo pas soutenir pariko bobomba na ba transfert nga ni boke boy kaka pona mabele na biso ba koke kanga potela papa to comme mi bangeti non non na comme mo bangé qu'est-ce que vous croyez que nga za na vendre na poto nga tale na kikala nga mona zai nga pesa tuka poto na kokate na ba malilo tout ça non na kokana nga tele ngi na vendre na mabele na nga mais c'est pourquoi toujours boya mutu lokola nga papa nga na ko bombelo te na nga hypocrite te na bango ke aussi longtemps monsieur Kabila azali kuna na mboka wana Kabangi il est là na komate nana loba kango na zolo bango penza masoko na que je suis bien protégé oui mais na komate tout ça là pourquoi tout ça c'est comme passe mais na prophétisaki na ko prophétiser te je parlais na notre président actuel na Katia Salao Kandenga Yambaka biso ba congolais normalement il fallait qu'il na mona na yi na pesa ye message il a fallu qu'il ayambanga quelque part nesika moko na ndeko moko ya ide pesa jokinga to ça qui nesika ke avant que de réunion ko yamba ba ene na biso ba congolais nyonso akole kanal kuna et simba kite mutu ke je biso bito quand même na sanga bino menga naza fatigué tout ça là talati 14 bon nga fanazo ba insister ba bino maman quand nous sommes arrivés dans la salle et si les mutu mo azako lobate bale bi meka bato bozo ba moi certainement ako lobate ako tuna président motuna tenga na ngina motuna tenga bi monsieur le président nga motuna te mes messages na lobela ke message na Katia salle avant rencontre ya na bango kuna ya Genève na Suisse na lobelenga na lobi ngai na ko soutenir papa Honoré Ngwanda président landanga bien mais je suis allé à prière na tuna nani penza o nzambe na kati mboka na Congo tokoki ko soutenir ye puisque moi mon problème monsieur le président soutien na ko soutenir et à prière pour la libération de notre pays nzamba lobi na nga yo na yana confirmé yo na ebisa OK yo nde na simano mboka ne ko sikola c'était devant tout le monde moi na nga Jano Kabuya azwinga film e bo film ezali vidéo ezati lelo na lobeli ke nzamba lobi yo ko zwa président pour vendre devant peuple non ba bomo ba sa boki matel ngwato za na libanda te ozali wana comme nous que vous êtes là na kanisi na lobaki wana yala ki ke nzamba lobeli nga mais oyo yo ko siko ezali prière. Je priais. Oui, monsieur le président, excellence, Zamba Bombayo. Surtout message, je ma casse outil en Amérique. On l'a c'est vraiment la monde qui a sur les amours à Mobalo, au Lingibuka de Sikolama. Banjelou ba protéger yo. Zambe abattre yo. Et puis, awali sous au collègue. Et au Kozoa récite. J'ai prié comme ça. Voilà. Mais, on a encore le beau papa. Nzamba lobi na bana à Égypte na yoki kolela na bino j'ai entendu vos cris maintenant je descends pour vous libérer les adversaires que vous voyez aujourd'hui bon mon akabango les sous-souté mais à lobi na Moïse a télémati akumba bango mais pourquoi va komaki no quitter puisque bato ça quitter c'est na makambo ça qui kokanga bango pour ba komate. Ok, il fallait que tu te vendes dans la vie. Ok, ce n'était pas Dieu. Dieu a dit qu'il y a tata na bango oh la musaki na nzambe kumba bango a commis des jeux. Moi j'ai libérateur c'est moi. Donc à Bossani que ce n'est pas lui. Est-ce qu'à Komaki a Komakité Dieu l'a stoppé. C'est très bien. Professeur Bima je vous libère aujourd'hui. Mais quand ils n'ont pas obéi. Basali makambo yo et quoi que c'est péché sans embêter. Non. Bah pas pour lui dans tatawa. Si vous tombez comme Kamata Josué, c'était la même chose.
Alors bien Josué, quand l'autre a voulu quitter, alors bien Josué, alors c'est toi qui prends maintenant les bâtons. Ah bien non, moi j'étais ton serviteur. Yo qui me veut pas nous avez quoi ma cambote. Pas nous en paraître. Alors bien Josué, alors bien je serai avec toi. Mende yo kanga, otambola, et le comme to simbate, soso libata, konyo ko la peuple éternité, bino ko simbaka nzela bino kaka, je serai avec vous devant. Dans la kokumba bino. Et tant que je sois joué équipe naie. On les a qui na programme te ba compagnon, ba pilier, venez. Tant ba continue na katsamaka, ba comme yiba, comme salabo, ba velo kwa bato, ba ora bato tout ça. La Bible dit quoi? Ba bandi ko sasabango. Bango résistance des athées. Alors, Josué, heureusement, il était intelligent. Alors, non, Zambé il sera avec moi devant. Mais c'est quoi ça? Non, tout comme aussi là. Non. Reculer pour mieux sauter. Il dit, mais Seigneur, tu m'as promis. Ah bien oui, je t'avais promis. Est-ce que toi aussi? Est-ce que la peuple égarément. C'est ce que moi je peux dire. Aujourd'hui, Dieu peut dire que notre président récite les alliés. Ceux qui a kamati, les choses interdites, bateau, bazar pour la yibamboka, pour la piller, ce n'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est la pillage. Bana mawana peuple était. Et qu'au Simbatin, il faut ce que le président est là. Puisque quand on suit les choses, regarde aujourd'hui, ce qui totalise la plateforme en islam, c'est pourquoi la caméra sali, le ministre c'est sali plateforme la plateforme en islam, la plateforme en islam, il prend un pifo. Bato baso sale loko aboka mbaramoko nani président a outu ko prester semaka lelo et comme une plateforme et tout ça prendre l'Axtani donc pour prouver président que ngainde mutu nazo mériter ko sa premier ministre puisque ngande a gagné na 80% plateforme ngeza na boy or que plateforme ezala qui déjà ezala qui nini union sacrée poko taki kuna ezaki ni bonne papa alimia ngana ko lobelo lelo nzamba ko kanga peuple boyo kanga. Les gens qui ont quitté le peuple là, qui sont venus là à l'union sacrée, qui na mission, ils étaient bien préparés. Qui na mission, c'est comme ça. Beaucoup de gens là moupouya, on a chilouba. Beaucoup de ceux qui ont soit à suivre, à keneno car malembe, c'est ça. Donc, il y a un zamba le cœur de l'homme est tortué. Au père, ça n'a ni confiance. Mais moi, je pense, que zamba tu le belabi sur awalobi boye. Zamba alobi bananangaye. Bon père, ça n'a pas confiance. Peuple nangaye. Sion, bon père, ça n'a pas. Vous saurez que je suis vainqueur. Et donc, quand le bezali te banana nzambe. Nda sikonde na zako s'adresser na peuple. Peuple bon la mukabo tu ko bon langa sentimenté. Ya ba politicien. Bon moni ndenge ba weleli basala moi ba. Biloko na bango pour bazwa beaucoup de bazwa pifo. Tout ça là pour na piller. Mbango na proche na bango biloko na singa na utu ko mona na kananga. Na moni na kananga na ndeba la kisima bulu. Ngana moni na kananga na ndeba la kisima bulu. Ndenge bato bako kwa banda ko ngana bu tala ndenge ba maye ko kota na katanda boko motambola ba boato poko to sala tala misère tala souffrance. Mais bango na ba woleli ba plateforme pour na bazo en pifo. Problème na mo zali pifo. Mais bato pe ba woleli ba plateforme na bazo en pifo. Et là on dit notre monate. Nzamba bimisa ki bango polele. Sikoyo pour notre président actuel. Qu'est-ce qu'il devait faire? Balo bakandeni. Na jamais m'entendre les nzambi mushindu kai. Ikale ni buju mwana ngalo banga na shutende le nzambi. Ikale ni buju mubuji nyunyu wankuchi. Alors beto sambe la kanzambe kala nganga. Le loko beta to zana nzambe mais attention. Zana na bokebi ndeke wana nde babengi nyunyu wankuchi. Ndeke wana zande ko moya momuke ndeke wana ko sala ta 300 ans na zamba. Ndeke wana nkuchi. Ndeke wana yesa kakabo. Asaka suka waka kule koningala. Asaka okokyo kangaye to kokyo boma ete notre président actuel. Papa pardon. Papa pardon. Papa pardon. Nana lobi papa pardon. Papa tala nous bien papa. Tala bien ce qui t'est passé. Voilà les lots. Au moins il pas perdre bango nyoso bakyo sangana. Plateforme compte tenu de koyo que le peuple mawate. Ce qui bosse qui na souci à peuple a pour voter bien kuna. Et là on bosse bossa la nene.
La carte plateforme na bino na ndenge boloi to ça qui un objectif to gagner to sa majorité to luka solution pour na ba peuple wapi solution le pour ba peuple muto na tanga benda kwanga na abenda musuni na mais ngana ko bala bino boy ngana za mama bikamwa to za na bino mayele to za na marteau kaka moko Jésus mabolongo na se problème te nous sommes ça pour la misère peuple bozo wele la nzombo le soir boyiba ibara bino ata bolongwe bosi boyibi la bino talibino te kamunuko sauf qui peut mettre au talabino. Bon, ça n'est pas plateforme, c'est quand on a la totalabino. Totala. Dans la zozela. La zone, excellence, monsieur le président. Parce que la plateforme, la bango. Plateforme, on est au côté de la gouvernement pour que la majorité n'aille, dès que la totale réaction. Dans la zone, on a papa. On va comprendre le message d'ailleurs. Le message est très profond. Donc, responsabilité de la présidente de la République à juger. Je crois qu'il y a aussi un conseil, bateau entouré. Na lingi mutazo entouré conseil. Na lingi Saint-Esprit. Na lingi Saint-Esprit. Voilà. Si réellement, n'enga la pour le peuple. Peut-être on a nous sur seulement total. N'enga ni na sa position. Biso tozala pour la kobondela pour na mboka. Ngana zadwala na kwebisa yo papa. Na la passe na motema. Comment on a peuple n'enga souffrir. La misère, la souffrance, sécurité, zalité. Papa ba tu ko bomela biso maman moko. Akena na mboka ya Kishasa. Akena na mboka moko na suna komini nini wana papa zozonga. Azozonga likolo ya portable akumbia biloko nyoso tu portable moko kaka bondeli mwana mbana suka sekretaka nga kanye ba kati ya babomiye. Akufi. La sécurité grave. Sécurité zalité papa. Combien de bana bikama bakena na Kishasa bakena ba Congo pour bakena ko bimisa biloko na bomina na kati ya matali na ba Congo barrière papa na yo mona mabanga minene boleta bazo tombola mabanga na po ba ya kotia mwana na bikama basaki ba lobi balé ba kumbi mbongo bazoka ndo dedwane mituka na bango d'abord mituka ngo douane trop cher moko zaki na 3700 moko zaki na 4300 papa, tellement mabango epezaka soki 150 kilo wana. Tellement bako bimisa mabanga na kata zamba pour ba ko tiango. Ba tiango na zela bidya banga minene. Wana ko so combien de temps? Police aza wapi, sécurité za wapi. Tellement bato bazo bimisa mabanga boye ti ba planifier, ba kanga mabanga bato ba ndoya, ba banda ko fuya ba na kata transport pour na ko yiba bango mbongo. Wapi sécurité? Wapi sécurité papa? Tala ni bato sa kokufa. Retala ne babomi soi-disant baluba. Ndenge babomi mwana mboka katanga. Tina sala opération na baboma bibembela na ndenge na baboma. Police azala ki wapi? Et donc on a excellence monsieur le président Talango. Mais c'est que total bien. Sauf qui paie. Vision à moutono surtout la plateforme on est salami pour nini. Pour la piège pour la lipa pour la musuni. C'est que total la président sentiment négocier ndenge nini. Un souci à peuple né pour bateau nous sur ça ma plateforme on va dire que tira la bokonzi parce que premier ministre pour la copier peuple ça kuna catastrophe et que ça les mater ce que salami biso terminer tout ça na kata bikama na ba mama nga to yebi nini to ça to hôtel la skoyo excellence monsieur le président réaction wana total puisque ça makambo comme ça ma sécurité papa sécurité za mboka te misère zala souffrance papa limia. Non! Non! Zabasonga, Kimezala. Maman Zali vraiment très remontée. C'est vrai que situation Mboka, ça fait très mal. Comment ma politicien wana, toujours quand Baron Batika la Baron toujours bazar la wana. Pour moi la manœuvre de comme Salema. Nous sommes dans les caméras, pas perdre. Tout. Vous allez pas au tien présent en chantage, va chanter, puis bâtir sous pression et voilà, espérons que. Ouais, merci qu'à ma salon Zambé chantage. Ouais, parce que la Bible va s'alancer chantage balongaye. Oui, c'est ce qu'on attend la président. Cet esprit est guidé président de la République et comme on l'a dit, maman grâce. Tout le temps, la maman Boka Nabiso, c'est vrai que ça se dit pas si, peut pas dire qu'on souffrit, insécurité en Boka, vraiment toujours une mesure, et vraiment à Makasi pour que Batouba se retrouve dans Boka Labaro, Congo, RDC. Maman grâce, mon thème, qui t'a parce que tu peux y tâcher, Matessou Makasi. Toujours pour ça, mais rapidement, maman grâce, toujours vraiment milieu à Londres. Je me temme qui t'a guidé, ça va, maman grâce. Dernier dossier, il y a milieu à Londres, ok, on a peu
Mais nous, à Londres, c'était vraiment magnifique. Le Seigneur s'est manifesté. Ça continue. Dieu est bon. Donc, tout cela, on a passé tous les boules de l'Anzambe. Pour peuple congolais à respirer, qui passe l'équipe. Passer l'équipe. Nous, c'est les cas qui viennent à Londres. Et surtout, deuxième journée, samedi, oui, deuxième journée, c'était vraiment, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, vraiment, à Londres, de partout, de partout, de partout. Donc, je pense que Zamba a visité Banane Boba, aux États-Unis, Canada, de partout, il est là, toujours comme un témoignage. Même si vous restez 2 secondes, même si vous restez 2 minutes, je descends pour vous libérer, pour vous visiter. Donc voilà, papa, c'était magnifique. Nazo zelaka banana baya lisusu. Tu as quoi adorer papa pour na oya sali. Je pense que les ambazo continuent comme ça. Tu peux se faire confiance. Mais pour mon pays, tu peux se faire confiance. Parce que c'est lui qui a un mot, un dernier mot. Voilà. Jésus-Christ est Seigneur. Merci en tout cas, merci en tout cas, maman, grâce pour l'émission. Oh, c'est vrai que si un peu d'avoir mes émotions, ma cassi, on va souci vraiment en boca. Voilà, donc ça se termine vraiment avec beaucoup d'émotions. Espérons que la situation en boca est changer, évoluer pour l'avenir à peuple Nabiso. Voilà, rendez-vous comme tout le lobby, on est banné tout le baki, donc veillée spéciale. Bon, noter en tout cas date, on a veillée spéciale et adoration et louange à Bruxelles. La nuit du 31 de janvier au 1er février, dans la Boutouana, donc nous allons à Bruxelles, dans Anderlecht, commune Anderlecht, avenue Dr Zamenhof, au Bouzou-Mouana, numéro 31B, mi-septembre à partir de 22h, donc nous allons la veiller pour la adorer, pour louer Nzambe pour cette année 2024, pour tirer dans le boko ya Nzambe, comme Maman Grâce à l'objet, mois de janvier. Il y a il y a les makasi, il y a la planification, il y a le monde diabolique. Voilà, donc, besoin de journée. Donc, il y a fait il y a mois de janvier, début février. Donc, pour adorer, kotika année, na maboko yanza. Merci à toi, Maman Grâce, comme la souka, mal le basuka, Maman Grâce. Le basuka, il y a que tenez bon, avec Dieu nous vaincrons. Nakolobaka la bala nanga bolimbisanga passe. Tant que maman, ce que bêtement libakou, mais na tombola ki mongongo, surtout les papas avec tout le respect, on a qui liboso écran na tombola ki mongongo, nga tombola mongongo liboso a papa te papa nyonso ovanda ki limbisanga, na so singaka bana bikama to ya ebele bolinga papa limia, to kozana limia mongala na bina mama Berti yaka omona limia mongala na yo, oza ko tumisa nga za wapi mongala yeyo. Donc, aux Alanaïe, que les Sénégalais sont à Paris, surtout intercession protocole à Limiayeyo, donc, aux Alanaïe, que le Seigneur vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur, notre reine d'acteur et vivant, à l'obi que to bangate. Il est le vainqueur. Nous aussi, nous sommes les champions, les championnes. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Merci. Merci. Bye. Merci en tout cas, Maman Grâce. Merci d'avoir tout Bolandi Bisso à travers cette émission. À très bientôt dans le prochain numéro. Ciao, ciao.